tolingana kamalamu akomi kotika biso pasi na motema mama. Maremi Samou a fait la une de plusieurs médias audio écrits sur la toile où certains ne croient toujours pas à cette mort brutale. Selon les informations livrées par le président de l'Association des musiciens chrétiens du Congo, AMCC, Patrice Ngoï Moussoko, la sœur Maremi Samou est décédée le 16 janvier 2016 à 22h30. Et selon Eric Mvoula, un cousin de la chanteuse, la sœur Maremi Samou s'est trouvée dans une retraite de prière. Quand elle ressentait du malaise, elle a rendu l'âme le même jour vers 22h après une réanimation sans succès. Ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs versions qui ont circulé sur la mort de la sœur Maremi Samou samedi en fin de soirée. À en croire le docteur Roger Kabungo, cette dernière est morte de la maladie du poumon à 22h30 après la réanimation. Dimanche 17 janvier, son corps a été transféré à la clinique Ngaliema en attendant le programme officiel des obsèques qui sera établi par l'Association des musiciens chrétiens du Congo AMCC en étroite collaboration avec la famille biologique de la regrettée chanteuse. La mort de Maremi Samou reste encore un mystère pour l'opinion publique de Kinshasa. Comme Thomas de la Bible, les Kinois ont effectué le déplacement de la résidence familiale de la défunte pour confirmer la triste nouvelle. Une foule immense s'est dirigée également jusqu'à l'hôpital chinois pour vérifier réellement la mort de cette cantatrice de la chanson chrétienne. Maremi Samou était l'une des chanteuses religieuses les plus en vie en République démocratique du Congo. Elle s'est notamment fait connaître avec la chanson Seigneur qui a recueilli un franc succès. Et la chanteuse a sorti pour la suite comme Mokelinanga, Salelanga Bikamwa, La Reconnaissance, ont également obtenu un très bon accueil auprès du public. La nouvelle de la mort de la chanteuse a été rapidement relayée à travers les réseaux sociaux. Il y a vraiment un mystère. C'est un mystère oyo. Nzambe mutaebi ba substance nyonso e batami na kati. Parce que yende mutu akela biso bilolobi Yesu Kristo akitaki kino na séjour de mort pona ko botola nguya ya kufa pe ko botola bafongola ya séjour des morts. Alors c'est lui nde ayebi substance nango eloko ezo sala liwa eloko ezo sala ke ezala mais na kokoloba que eza passage d'une éternité à une autre. C'est vrai nayebi que eza eloko tout le monde a sepelate nango mais eza na nzela ya lisumu nde liwa ekotaki. Yango moni Nzambe connaissant que sa volonté ezalaki te que bato bakufa apesi comme une promesse et belé na kati na Biblia ya longévité, ce qui fait toyebi lelo que mutu akoko kufa parce que toza na nzela mususu akoleka te pona komona Nzambe pour passer na éternité mususu po eza passage ya éternité moko pe na éternité mususu esika toutaka toyebi te parce que so otuni mutu beta na lisolo na libumozaka ndenge nini, il te dira je sais pas. Donc nous venons d'une certaine éternité autobité, mais au moins tant que na mokili nkolo atalisi biso maintenant éternité esengeli koya, comment est-ce que ça va être na muto ayambi yesu lokola mokozi mobiki sito na muto aboy koyamba ye. Donc pour nangai liwa eza mobomba mondenge Ecclésiaste alobi, il y a un temps pour toutes choses na mokanda Ecclésiaste chapitre 3. Alobi un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc c'est un passage d'une éternité à une autre, mais ezaka eloko yo biso so tokanisaka que mutu nyo so lingaka que ezala na bangonga oyo mutu rassasié des jours a sepeli a sali musala na ye a komi nango kino na suka pe a kei na kimia sans pour autant batuba namona kana matanga ya koko moko à 100 ans 120 ans 80 ans 85 ans moni batu bazo seka bazo sepela tout ça ils aura toujours besoin à mutu mais oui comme Elibiso nous disons gloire à Dieu mais la mort est un mystère, c'est un passage d'une éternité à une autre. Voilà pourquoi le quoi to éviter heure nini komaka et pesameli na mutu ami bongisa seconde nyonso minute. C'est ça ma grande réflexion parce que je me dis en tout cas personne ne pouvait imaginer que la sœur Marie pouvait nous quitter. Donc c'est un moment de réflexion pour nous kokanisa vraiment mingi na o etali liwa ndenge to bengi yango mystère peza passage à éternité moko na éternité mususu
oye ba esiko outi peut-être ozoko ignorer mais esiko ozo kende et pesa mel biso ko bongisango pour que tout passe comme une éternité à bien. Nakoko bakisa pe frère Blaise Sakila parce que azaki pe katina biso. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et ça doit nous interpeller. Kaka biso ba Christ ba artiste té mais biso nyonso ba Christo. Ezala même bino yo nzambe apesi musala ya komema sango ya bayembi na nzela ya bonzambe. Ça doit nous interpeller tous. Tomeka ko réfléchir les colonnes yango. Comment est-ce que tokoki kozala pe na bomoko yako solo laka ba sujet mususu yako yeba que peut-être que l'autre est malade. Quelle est la préoccupation au muninga mususu azanango oyo biso tozoko koyeba te parce que soki boyebi te vini ni mutazo mema to ba définir ni muninga azanango facilement bokoki koya koyoka kaka que tala eloko boye komaki et après nalobango nazo répéter na répétera kaka parfois ezala mwa ba incompréhension likolo nango que tozila kaka te tokuta na retour ya matanga kaka autour ya matanga. Pourquoi un jour c'est ça parce que ba mur eza ebele ba barrière pesa ebele parce que le cœur de l'homme est tortueux. Tomeka ko sauter étape ya kozala kaka congolais mais to zinda na étape que toza ba chrétien toza ba Christ. Quand le frère Alain Moloto était malade, j'étais chez lui. J'avais dit aux gens to salama ndenge morote na mokili nazara moto te ya tu fais quelque chose après tu commences à crier dessus aux yeux déjà les futanayo. Mais j'avais quand même essayé de parler autour de moi. Na moi petit espace on kola